L'heure est grave. Bokoto, on a chanté toi y quoi TV pour s'abonner massivement. Koto, on a chanté toi y quoi TV. Koto, on a chanté toi y quoi TV. Koto, s'abonner na yo ya. Koto, on a chanté toi y quoi TV. Koto ko sepela, koto na jote to ikwa TV. Koto ko muna bagage ezaliawa, bateya kuwe ezaliawa, ba film sopo ezaliawa. Tate mame aye, iyo. Koto na chale na jote to ikwa yo ko sepela. Koto na jote to ikwa TV. Kota. Ok. Kota na journée toi y participer Kota. S'abonner massivement. Cliquez Namboga. Kota na journée toi y quoi? Kota na journée toi y quoi TV. Kota ko sepe là. Non, il y a bébé. C'est parti. Où ça? Comment on a fait ici, c'est bon, ça va. Hein? Non, on doit sortir. Ici, c'est pas une chaînette. Ça fait rien, bébé. C'est sans rancune. Les yeux au public, en fait, moi, je suis très ravi. On a partagé un verre et arrête de me toucher. Non, Roméo, pardon. Avec tout le respect. Pardon, vraiment. C'est sérieux. Comment on dit moi à mon français? Oui, l'accent. Comment vous saurez? J'avais la courage. Vas-y sur le bon balai. Mais comment vous pouvez sortir? On n'est pas le week-end. Pardon. Attends, normal. Entre moi et toi, on est des amis. De l'ami quotidienne. Quand Nada Lutongo m'a dit que Solana Roméo par rapport à Game Vanaï, Roméo décevant en Ateka Boy. Aujourd'hui, il a offert déjà 4 sauts, 5 sauts. Mais j'ai commandé à manger pour toi, je t'ai offert. Ah ouais, attends que ma place na yo attends que moi malamu ta kisena yo anniversaire camarade na yo momi na yo ndimi ko tia mbongo na jakali kale kuto bima le 11 mars yo zo compliqué ah bato c'est le musique est dans té afuka même ça té faut d'accord OK assuré to OK assuré to OK la pas tout mais ça assuré bon maintenant ça va c'est vrai que tout est permis oui. Tout est permis, c'est ton anniversaire, tout est permis. Tout est permis, mais ils ont permis. Non, mais attends, tout est permis, tout n'est pas utile. Mais non, c'est utile. Mais non, c'est utile. Mais non, c'est utile. Les anniversaires, je suis chef de promotion à l'université Nanga. Je peux pas. Oh là là. Roméo, l'air est ici, dit à Benio. Roméo fait ma tête doit être en forme parce que demain je dois contrôler les syllabus des étudiants, je dois faire un rapport dans ma profession. On a 12 cours, donc je peux pas passer, je peux pas aller en boîte. Mais on a mangé, on a bu, c'est quoi? Parisien. Maman brûlait les bilans au Canada, maman la presse. Écoute-moi, je dis ceci, ça va. Je suis venu à ton anniversaire, oui ou non? Oui. Je t'ai offert à manger, oui ou non? Oh, maman, je vous ai même acheté de la bière, je ne fais pas ça. Moi, je fais pas ça. J'ai acheté de la bière, ok? Permets-moi d'aller faire. Ça va? Ah! Happy birthday. Ata santa c'est mon pas. On s'est perdu de sortir nga boule. Vous avez massé na ngai. Motiki nga mai. Otinga na isolé. Problème te. Kende. Mais écoutez, yeba. Chinga kabolanga na ote. Yeba manque de respect. Nga anniversaire na nga. Ah ngai Paris. Na parisien. Ata mi kilne na bona vanta pena pepele. Mais écoutez.
Jeanne ngaina sorba. Kati wala kaya? Nani Serge Mayora. Serge Mayora ya France. Atinda kinde kuna hilo kuna yebito yao walite kuna yeye. Ya bini. Albi bato na bise to yake. Azo chaka biso bato na. Asoko hivi son pato? Kara azo tia yango kara mingi leto ko jango. Tuluka tanda ngeni ya kusala. Siko na bia. Jeanne. Na likambo ya bana nengo zo monela. Totire neno iti. Renyo wana mpana. Koyeba. Koyeba bila kwa nyasa. Bongo nyasa wo ya tikaki. Papa ngubie ba terrain topé na bouchon pique. Amani. Yambo mbaira ko. Bango ya bangite batiri biso bila kwa nyasa wana. Aja amona. Ba amani. Mama Tina apisa kinga itoni. Mama Tina ndefi. Mosi ya tata moro ndefi. Bango 36 abali akobe biloko moko. Yanga moni alobaki na ngai mama Tina ndefi alobi na ngai te. Yambo ya makambo nyonso boso nano na bana. Bosoli na bana babimisi biloko nyonso. Sima nango bino loka boza botata. Bosani. Bokabolit. Bokaboli bokati. Sikasaka bapisi te. Soki bapisi te tokabe na famille na bisoti. Tokokenda bana likambo na biso wana. Oh, bakei yo, kiliko. Taba mibalo. Oyo ba telema wana vraiment. Taba boyela biso. Basi la biso elubu moko ali mbondo ye mota. Abe bongo sukani. Bana bongi bayoka baboti. Mona mabe akepa ya papa pour efiki po. Na mama na tani. Joli kamuni pe papa pour efiki. Loba sakola ti oya rigalo ba pe papa pour la jobe ngai atuna. Wana. Akona taba ofikipo. Taba ofikipo. Ende bono kakini ayenda bona bobe. Akane yo ente tata pour ofikipo. Akobomba ya kanisi de taba ofikipo akobomba ya likambo. Ngana sina lobi. Abenda oya kotia noko. Abibe. Tipe. Ba biso balobi sosolo eto tabalotaka. Sosolo eto talotaka. Tamba botaka sosolo tena. Lokola ndire kao kengere kesa tera kangao kengere kesa tata jo kengere kesa wana totopila kana bwende kengere kesa ayo njazera kangao kengere kesa tata ki tata ke kengere kesa bango taba mibale sisa tena yo kana jo yake na yana bakotia mwana mule bakotia yango na mule na banga kama sini na bango Abi okam sangande obagonga poisson te. Et puis les ana sulande sanga mapemo. Esa onyoso kapona liate nzambi. Ka kuis. Abi na kina hapana moni bana kuis penzi ya mona tali poisson. Parce qu'on a calculé des grandes zalana on samna simba kuis ya mamisa aussi. Na sima poisson pour ngi oliate. OK. Le roi au mona ozaka bébé ya ngande oliaka. Ya yo osaliki okaboni na ozwa. Mona suka. Ozwa aussi. Sima ba fort. Moi si amela masanga mingi te. Et puis pas tous les jours. Cardozo. On a ozo tanga. On a makambe bele fo sa na vie. Ko sambrina ba masango te yaya. Ba masango so bandos landa ma vie masanga o kata nyoso na nzela. Likwa masango. Ebi ki batna ngana so batse désabonné. Babi o mutu nange doka. Quand l'état poisson na bonne mais l'état 7 beau fort na la ligne la vie continue et solo la vie continue mon mais normal mon mais normal pas bonne vie puis après au CP ndeni ozulia nosuna munini ka plan na yo mais valia na salle de bain na salle de bain aboyokana aboyokana basemi kolinga Thompson na ndako donga mabochanga le kala tout que la salle de bain mbala ngape mite ba ngana bozo sola on laisse Thompson na baba la charité na okangilo Thompson na ningite ya bala bala ya ba biso jour on anniversaire camarade na piscine parce que baba nini poisson salé na tchana ma ici là et que c'est même ça na tchana baignoire oh on lingue ici là donc non tu vois na baignoire te risque na otite na moni batabate mebele ambrienga chérie bataba nous sommes batabati toi batabalelo non pression ba cédete
Papa les qui bossait na maman Marie-Jeanne. Ah. Oh, ne pas passer jusqu'aux conditions. Condition T. Ouais. Basé le corps ça la T. Monter mes souki bango. Alors quand tu sais pas ce que tu dois faire, créer comme moi. Créer moi là. Auto sangisa mbongo. Biso so tabeza cher de quoi boza bana boza na mbongo te bozo vivre na sima ba locataire tout ça ya examen pas si mutu moko za cher zo bataba pour tabe koza la moins cher na mboka mais ana kine la moins cher tout ça gros ça c'est moi mike na bitala toujours espère au minimiser ba comprendre que ba c'est ça boza na mbongo so bataba ngamoko mais ils acceptent c'est combien tout ça c'est $1 na so bien 200 au pina so bien 200 so mi balé so mi balé yo mo sumbi ba mususu ba ba koke ba chete correct ça c'est mbongo sombo libre boss sinon est-ce que Mambos lobana ozo loba nana o sali kokanite e kokanite chérie ba mikolo ba o ba mikolo ba sengi no bosali kam bo sangisa entre bino bana bo somba pourquoi yo kolko obima les devant pour la saka yoni mto l'équipe nyos na mbongo ils ont sens te ba lobi ke bo sangisa okosomba taba yo moko te pona ni te na nini il faut sala ndenge loba mi lichete liliete po yegi asomine yimo kwa ndimi asomba na asongi bandeko na ana mbongo na $400 c'est quoi c'est rien du tout faut pas cotiser bango nyonso tukaka et deux coquettes pas ça tata mwasi wana papa leki wana basa bandeko na ye basa il faut ba yembo nga mutu nyonso ya lokazo kale bénédiction bandeko na ye ba geste symbolique il faut respecter maman moni babilo musu esalama na ba famille moboti asengi alinga tika bino kimia il faut sentir que mutu na mutu apesa oza oya ye dia ko pesa bandeko na yete lika yenda azala kana ba ninga ba ko ba parana banani batata moza ba bénéficier te pourquoi atika nani atia koketa cha bango nyonso ti ba ya Thérèse na bango na so ba cha izala te loko ya sala na bisa ko chérie s'il te plaît na katiote oza na mariage maman ya bien te et puis Edo coquette pesa ka ba rapport ya transfert au moins souba qui ne m'a lo ba n'est-ce que bon c'est pour la terre moi je local au moins tu as pas raison ya Bolinga Thompson na Kenya au bon maman na te pona mona na lo ba na sécurité na tellement considérer Cardozo est-ce que na aussi Cardozo contribuer le rôle là que ça na bango na ndenga mabete non na c'est pas mais toi na pas le totali na spiritualité na ndeto zala ka kenzamba pambolio au vent de bi que que chrétien faut na pesa 1/10 na ngai siko yo lingi baninga pesa 1/10 parce que ba bo pesa pambola bino bénédiction yé pas na ba leki no ba sa bénité yo on a le sens contraire pourquoi oh mais on a le sens contraire et comme il dit, on a fait cet exemple. On a lobby exemple de topé Saradim, tu dis ma pambola faut quand ça 1/10. Et rozo pambola oza mukolo. Kolinga te yo mondo zo bénédiction, faut pas saper ba leki no basi ba chance. Kolinga ba semeki. Yekola kolinga ba semeki. Ngai na kanisa te. Baya na yo basari oyo zalwa des années manque respect. Nagi. Ezarangi na tesi bakamati batiki yo biso pe tojo makoleza njela tozo kina leloti yengi amilakisi te amidoni tokiaka mapeka wana lokola mboka saki ya muteka wa saki ya masongwa ngai oyo Mobutu asali zanda monene na 70 atingai koma 2007 numéro 1 wana na uti na marché mama penge na 50 tata moi aussi ils ont problème nini ce que bokeyi bayagi bazate ils ont problème déjà pesa ki bino nyonso bozangi na besoin ndesi ke sali soko pesi mutu mbango nde ali abimi akiako so ya ningi yo moni mbango nsuko te amoni te lokwa agi ataki ntaba bisi biso ba bisi wana bongo ina bisi pourquoi toi ba mabete pourquoi yoka ngai na moni ba musicien ba lobi ça c'est na nécessaire mingyo Là, c'est nécessaire. Toma na bango te ate tola ka bango bosise tantine ndambo ya cimetière papa kuna bakena koshisa biso to ya yawa biso to koyeba te pourquoi cimetière na biso mabela apamba na biso ninga to tolole ke on babeba marathon a serve de monsieur bango ba wele ni mengi de cimetière ko bari ya mo amerikele mandefu lo kwa ntaba mobali bon eza mamu te
Yo ça biso tokende na biso ta oyo locataire oyo atia mipendelo kwa banjaka mundu kwa ba problème papa yango yo bata yo jongo papa jongo na bomoke yo bata yo jongo Lorendo nini yango la tipolo kwetu njenje na bwende ntora zoranda Lorendo amoni yo kwa ya komi ala songo kasi ya zambi ngamba yo za ntomoke na kanisa te to yakit o mona ki pe biso nge to yakit boete maitani jiret anga sakate ya gaya te pe tikalo lendo papa tala na banda tata mama bwena dongo na ti coup de tête asali binoni pisaki nano yambo pisaki mbota te ojo kotaka kesa kwa mota ato pisa bato bonjour okola yende kolo bonjour yango mondele mo kolo yango na seki ya bato biso tojo kende kamote ojo biso tojo kende ayo ndo dimine biso problème na bika yemi ba na sima wana ni la banane na kanisa oyebi to yakit toke ndenge tozongi na mbure beta na moyebima poko ekota butu eyinda tokoleki ye awa na pekisa koliki bafrançais pene la banane bolimbisi nde na be français problème déjà totraitaki nga nabaki na futaki pa mama sasa alors à quoi bon ke otelemisanga boyo kenda ndoto me sisa lokola basingapura lokola installation ya ndoto lokola makolo français tabita bemi bale na sima lokola liboke ya beya na bwende 650 sima moka wa banane mi mwa befanda yango ya banane otia sima okata sali te nyama moto boyo kota na lopango mosi te lo kote abonné à pakati kasi nyama ya kota mosi te okosomba savon ya 600 yo kosila 2 jours asukolaki nzoto bataba mbongo bapesi bino nyonso mpona bakiti tika biloko oyo mama taba esali ala nzoto lokola kokola ya chara mwana asalaki okesene na 82 mwana mobali oyo apisi ngai kanda moko oyo monzemba solo pimbo abone apaka juma kapele na imike yebili obala ndumba alingaka libumu eya ye te komona moto mokongo libumu ekota lokola lutu siko mwa mwasanga lobini oyo nani ozobenga nga mokolo mobali natike mobali na wana mwana ne tuna santa mwana oza mobali ya wate ozana mobali wate mama eza mbara soko benga telefone okanga transport na zonga pardon sans transport na zonga ndako na ngai natike mobali na nga tambula ye puis na ye kosala sa remarque moko ozonga pe monter nozonga na nani papa ozonga monter ouais obufa mosala wana tanga papa ta kufi pas ça kufi je n'aime pas des jeux na kozonga yo nena kofinga mbali na yo zela nga finga mosi Moi c'est ma bini asala. Asa mobali na ngai. Moi c'est ma bini asala. Te yo ko ke finga mobali na ngai te. Yo lukira ngande transport ngala zonga. Plus en bon ngala zonga na ngai di. Ko umela tam so yango sese buzoba wana. Hein? Donc côté na mobali na yo. Donc au côté mobali na ngona ya. Ngana peso mboka siki yo mokende ça ko sala. Siko to ndenge boti kanga awa. Ya bose on en sala e alingi nanga likambo te gi tika na ndenge na bapa bose na tika bango so bosani basala nini so mbasa o balingi so moni a déborder nde so moni ko beto bete ta mbata moko yo mumu na nde tantsa lubakati hein ko klanda bango te yo zanu ka kim oza muta kimia ko ninga ko landa ba midi 14h te ko selo moko te mbano asali na sepe ko yo osimba otika finalement za côté 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 mbana yo so comme je t'ai non mbana nao na comme dans peso moi trapo okay monsieur comme le loka no mbana nao ngai ne buzo batea na pesa mbongo te nazo pesa ode na pesa
bimata na coin bisanga bébé na na coin loko lingaka bière bébé na bière moko ya kofuta tu fais 2 jours au monde en non n'importe quoi je vais changer alors na lingaki au changer par rapport à Coco ta mambo la te promets non tu au ta beauté je te promets mon amour c'est vrai jamais afin de musique non bête na lingana loba ndenge situation wana na soirée na ko mikolo na vivre na ba difficulté mo mais si dans ce wata te ma plein ah ok bon bébé mikolo ba difficulté mo makasi donc tellement ton nom ba nyongo na bango o to zwaki pona matanga na sola ina i abenanga na pesa ta ne fiska ta ndambu to futa nanu bongo yazali mutu na ngai locateur wana to kupeta ne bien donc voilà au pesa ngati muna ufuta ngo isa baya nani bafuta ngo bakonfa bafuta ngo nga bakitenga na ufuta na ngandi kutso bafuti ndinga na kukozwa pona pesa yo chérie osusu iba ibongo mumili masangande uninga kama $5 mawa on a yebiga tina binsa 5 on a msuna ozoma system suko tumeli le ngo babo binga ozoma na ayo telo olia telo enfin les lots en $5 mais tu peux payer ça parce que nga pena na mbongo te na mais 400 francs donc futa kaka au plus nga pena transport je dois rentrer à la maison pour na zata le loté nzambe na mali kolotana dala oyebi ndingo kanga tu yango na tikeli yo so na zana mbongo na bomba tous na tikeli wana mankinga na mankinga ni bébé vani bila mbongo mankinga respect ataino na sepeli oza na $5 ngo na beti li solo moni yango o moni $5 na vandi bona na tumula mungu ba jeto ni ngapi na na lote ta tout na bien wana penanga na mikina na zela masa yaka simba téléphone chapelet buzoba et c'est pour ta téléphone nga au moins buzoba oyebi bien que na travailler na téléphone pesa la début chapelet bon ba jewe ko yo pesa $5 aux ans c'est au moment qu'il respect pour na poudre na parole pour na poudre na yo et au moment qu'il respect job ni ko matel kwa baliko kangati na banga pona poudre tena manembe nyoso yeba voisin ba yo katende tout ça longola ka ina mbanga la tu okebe ko bali shona pardonner sa concordance nani tala umoni kiyedi kiyedi unga na sala isi fimbonge lambo latie na sala lango yote longola ka ina mbanga na manembe to be banati sur le monde son alti la mana yo osaleki na papa mama ça tombe bien papa to ki tozonga ngana mwana mobale bo son alti na ko yeba yo bota na vie nga après nga yi eleki na est-ce yi mana bonga ko kita na miso ba fona poudre to pone lamba leki na nga mais père mère oui papa anga papa moninga oyo tunga ngana ke poto no sumbolo ponga petit on na pas se munene mais ignorance c'est ça la mona na yo a reconnaître te ke ngana vie na ina o ke poto lo na sel pe danger ngana bana courage na ngai bogla jida na ke poto na courage na ngai kutale yo mobali chito pemba iloko sokubo yo na kacha nda wai ezaka yo so mona mtafana na poto le mafuta so mona mtafana na poto le neza mafuta hey jida eza déjà nazo zoa déjà d'aller là ya poto ndenge za partir akini nazo dégager de la fraîcheur mtatali face na ngoni poto eza tatali ngana lati kitoko pona leki na mwasi yo ko yo ngana miso ba kinga za yana yo na mbongo leki na ngana opakola jida papa zo yo kayo poko yo kayo dans so se plaît yo ou loati bi lo amba yelek na uzam poko la pode yelek na yo nya so no talaga ndago itatene yo atonga jipote betis jida eza jipote betis yo zamulumba uzamubali funuk utangi lo mikla kelasa ukibuluka mbangu lo muken yo nakati ya kinya nakati ya kisasa urejona kapotu
Mais n'importe où, on pour la poudre. N'importe où, on doit devenir ma petite sœur na yo. Après, on va nous nganga. Papa, ce qui est là, yo. Ngai na kena poto. Na kubali sana kena nga mundela. Je peux te bêtise. Bato bien vous critiquer kana na kisasa. Voisin wana ni sedi kazalaki awa. Baba le côté dans le pangoti. Ton négligé biso biso na critiquer était biso tout yo mo mbele tanga ke poto le point bangote. Et qu'est-ce pas tangati? Yo le pango ya yo moko. Nga sona ke poto na somelo ilanti oyo. Petit nanga na balesi mundele yo za la calme yo le bano. Yo le bano ko mukolo yo ko tsaka bubala ya moyindo. Petit yo mona. Et la moi c'est l'autre côté. Yo kwado mutaza kwado na kisasa kumi poto kumi riche. Kwado poto na kisasa sa boss. Jide. Yebi. Et l'homme mo na za ko milinga. Eza na pala yoti ya boy. Neni. Na boti yo na Jesus. Na polisi yo na lubango na ngai. Ubibi mandef na lubango na ngai. Ukumi mubani mchinto na lubango na ngai. Donc yonne musabo okoki kulukate. Na aji na oya yoy bantu basa kufutela. Bantu basa kufana banda kuna bango akamanji mukajilula ndego na yekoyi. Atena kati anda. Pe bantu bo na sibule bakok. Yo kaka bien ozo ku raisonner kaka héritage tatene yo. Ozo ku raisonner kaka kena ngana ukenda poto mbot bino muna kamputelo. Et depuis na ajo yo sanango ngai kapi oy na sombi gombi eza kusala mo ngambe nzela ya mbombo nzela nzela chitoko to sasa mo ngambe menajo ya yoka poto poudre upakuli ba paso kumuna chitoko ya mobali mo poudre ulwate la bayende kono yo mabe na ye na kulwate yo mona chiposo chipote betis ye mona kulwate bilamba ya bakaji et puis suki la flango la tueza nga papa ta yo mo ulozo kwa dumkali boso ko changer maloba zela bino ona no seka bino bwe na biyebi na confiance na ni ya poto na poto tata na suki la so la tu o yanga ite na tira singazo ngwa ke ko yiba ngwa cha mwana makima papa jila papa na suki lo tinga manga na suki lo tali ya leki na moko to bote mama papa na suki lo na awu bana leki na ngasi manga na suki lo asimi yo nazo o lwati suki lo na ye na leti o ko ngula suki lo nini yo ko lwati suki lo ya leki na yo koma jibuti bitismo ye no ya mwana mbali chidok boyi mande pasa kumuna omoni yamna mona jino mona yeboyi alwali akamati pepsoda ayangu tina papa poto okaza mutulugula ibe mutole mbebu so koma yorut pour pakula ba febe te papa poto ko amlu mandinga yo mona ya tisa sa yo mona tisa sa ba ko bete ko alunga sukulo bo awa longona lunga bilungola yo oisa chindok yo mo ndeko ni musoko kulata sukila ne na ulonga to yo be balingo ba ko lot ba sukilo to na ta pipi sa no forme so forme moyo ngana ukigama na poto na kuti sibecho mo pitana munene ya munene za traiter azu forme lokwa basi so zo yo kutala yo bosko yango ezali commande avant-hier yango komelenga na telefone yo kasinga na yebisu bien te kani olexé ngai na lexé comme yo fallait zozongisa nga ponga na compagnie il faut futa déjà faut futa ti ndela ngo musama be on ke mbongo wana Joël akele mtatindela nga una sai na bakisai na mapa na bambaki baza soki ba défi ba client po ba futa do soza mbongo ko bamba te musama pesa pasi mais so comme na fin du mois faut futa biso il faut foutre comme ça souti ba les 7 et ça bien te nga promise gini tango so ko bamba wana to sole na chapelle faire mo ya chakata na momongo ngala tena mamongo po couvrir yo tango nga ba récupérer mutasi ko roba tini momongo ko mo compliquer so ça chapelle ni agumba pantalon na été abimisa ba tatouage na libanda te amela mama sanga na eta zo mbongo na ye chapelle bambelo aw abamba na été abamba te et comme le qu'on a commis chaque mois Élisée Binda tini mois passé Joël akele tini mois oyo donc il to côté que ma pesenga bongo te ça no so aye tano so zanda kuna azolanga 6500 na mama oya point bon mama papa futa chaque tongo futi omoni ngande na sabo esa na ngai mo pasi to mo baba makambo ba bongo ba nini na yebi ke to zambo nazela kati mkoni bozo boti wana bunda na ba mama omoni ba projet nga sa
Dérangement, ton midi pour ton midi pour là, sous comité, bonjour. Bon, nous va bien. Je vais toi la biche bien. À vous, maman, où t'allez vous voir? Maman. Oui, car basi kala mibali nde baolanda basi ovandi boye tono 9h mama mobali azwi mpe posa no aye koluka yo sima mibali ata yo moko ekomi mpe komerde bato te maita tongo ti mako moto ayeli oyebi te mama oyo molobaneka mama aye koluka chapele fo yoka ye yo ta mama fo yoka ye te mama naza masolo mama banga benge mama na moba ki panza na mama na su itu bebsa chapele yo so benge po bendi magate donc bengo ba 3-4 fois ordinateur est planté pendant on a fait virer ceux on vit mani bobo ni on vit mani bobo ni mais ba ya bola mti bozana yo pie mo faut on pia ngape mo ça va ouais kala bon viens vanité bon na ukota na ubenga maman il faut me dire na pas ce que tu te dis maman Chap, hein? Je vais bouquer les choses. Merci. bato basala bamakambo ezaki bapapa badevansie wana mais mama tikala na mamuko boye na moto omoni otikala tendresse ezaka te yaki bomama asali tika makaku boye yango lebomio makaku wana moto elobisa bilo mosusu lobaka ngo biso totikali oza monene te oya monene nyonso monene nyonso nga mono monene yana monene tala yo nyonso ekende nyonso ekasa senya ona makaku ndengwa yo kende osoki ekende banikelo bilamba batandi to bajini noko te batandi ale ya otambusa ça va? Ça va pas. Nana le bon homme son maman parce que tu veux pas me voir. Aux yeux ma téléphone qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oganga pon ebi pon na le bipe que tobima. Oyona maman esimbati. Na ebite bo wila kanini obanga na niveau motano ozotoka kapo. Na ikula et simba parce que je suis enceinte de toi et simba pour te vendre sika moko. C'est quoi qui non que c'est que non de ko pebisa ngai. Maman est derrière. S'il te plaît. Écoute, explique-moi un peu là comprendre. Ça va clair parce que là moi je comprends pas. Naza de clair parce que na yebiso que naza na zemi na yo. Naza na zemi il y a 3 mois déjà. À la maison là-bas ba obeta ngai. Parce qu'on a 3 mois ni surtout ko lobalanga te que ngai na moins 2 semaines to monanité yo yeba ina pendant 2 mois déjà. Parce que c'est la première fois que non qui non qui maman Kati grand frère et ça pour et après ngane na sura ba yo pena 2 mois mobimba oyebi na koza enceinte tu oseli 3 mois pour le banga bango yo le banga ona chapelet na eba na nte na ko comprendre encore vous moi mki gifle na balabala wa moi mki je fais la casse. Où ça n'a qu'à sa maman bien. OK. Non, on a côté n'a qu'à sa maman bien. Pourquoi maman bien? Yo et sa maman. Netilo ni yo qui sa maman. Non, et sa maman na za na zemi ya chapelet il y a 3 mois. Ngai na bo yo ka malembi. Nga na ebiso ki na boyi mamboise. Bosco zo compliqué na pour 2 semaines yo salis 3 semaines. Beto tu na mire. Wali boma. Kebana wa. Papa non quoi pima. Non quoi pima chapelet. 6 mois solution ezanini. Solution ezanini. Yo yebi ko no continue to vandela a. Oyebi no maman, oyebi caractère maman bien. Il faut baluma mbo baluma na muto vana ngala coopérer na maman. Siko boye bisanga.
Oui, non, ça la thème, ça les a toujours. Nanazemi, âge. C'est bon, moi je rentre à la maison, c'est ma grande soeur qui a que non chapelet. Aux ala moto qui beta lisolo, yakana no, na bien, nana li papa mwana landu. Ah, yakana obenga out. Alors, dis-moi, tu veux être où? Tu aimes trop des surprises. Dis-moi, on va où? Parce que nous avons mis chérie, tout que tu sokoli, tout sakani, tout ça, lui et tout ça là. Nous avons vu qu'il y a un sengo na ebiti. Même maintenant jour anniversaire na na sala aboué. Tu sais, on a vraiment pas eu beaucoup de moments ensemble, ça va? C'est vrai, tu dis Roméo, tu es trop aux études, Roméo, tu es trop syllabus. Mais là, je veux te prouver que j'ai aussi de temps pour toi. Ok, merci beaucoup. Embrasse-moi alors. Non, je peux pas faire ça ici parce que... Ça fait quoi? Parce que mon athée est bandé, non? On va au restaurant. Ok, pas de problème. Quel est l'autre? Ça va, je suis bien habillé. Bon, je lis pas de babouche, hein, je suis bien. Ok, c'est bien. Tu apprécies? Ok, c'est concordance. C'est vrai? Ah, je vois avec ta coiffure. Ça vient d'avoir comme ça, un faible. Mon amour, pardon, mon Dieu. Non, pardon. On va partir comme ça. C'est quoi qu'on va sortir vers la... Allô? Oui. Oh, Mambrico, ça va? Oui, je veux bien. Là, je suis à la maison, Nazo, j'ai un rendez-vous. Oui. Mais toi aussi, c'est ça qui en a déjà, non? Oui. Ah, mais tout ça, déjà, t'es pas en déjà. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pour la vendredi, non? Papa, ils ont législation, ils ont vendredi. Mais là, on doit sortir, je dois sortir. Il faut n'aller qu'à Sikoyo. On peut pas reporter. Mais c'est obligé, il faut n'aller qu'à Sikoyo. Bon, en fait, bon, ok, j'arrive. Nazo ya. Azara na Tchangwa. Avec les embouteillages, bon, je vais faire un effort. J'arrive. Nazo ya. Non, c'est pas ça en fait. Et ça canine vraiment bébé. Na climat oh vraiment. Et pourquoi ça la nga boy? Mutie mezala plastique té, eza mutema o epesa bolingo. Ne le kopesa bolingo, le peut kopesa mutu musumero na lingi yo pourquoi? Ne les un jour na biso ko bima. D'accord, OK. Tchango eza a masina. Calme-toi d'abord. Calme-toi, ça va? Non, OK, vite fait. C'est juste qu'on a corrigé car ils en ont qu'à 28 pages. Ils ont belleté ça. Quelqu'un a corrigé. Si jamais je rentre trop tard, tout ça, même demain on peut faire ça. Non, on va que c'est qu'il y a un bon monde dans un important. Pourquoi tu paniques? Non, attends yomoko. Maintenant peut que mamula ino morongana yo. Attends yomoko vraiment. Parce que tu sais que je suis étudiant. Bien sûr, tu sais que mon devoir c'est de faire les TP, les interrogations. Mais ça pourquoi mais tu peux pas... Mais pourquoi tu veux prendre l'amour au théâtre toujours en avant? Pourquoi? Écoute, je suis étudiant, je suis en train de me battre pour ma vie. Demain sur la Moussala, je vais te mettre à l'aise. Papa n'a pas son moussala. Je peux pas dépendre d'une femme, c'est ça que tu comprends pas en fait. Écoute, on va faire ceci. Écoute d'abord. Pourquoi tu mets Jésus ici? Jésus est innocent. Jésus ne connaît rien. Ne mets pas Jésus ici. Ici, il y a Roméo, il y a toi, il y a moi, ok? Je pars là-bas, je corrige le texte, je reviens. Écoute, je tiens beaucoup. Ne me touche pas, je tiens beaucoup à toi. Non, je fais. En quel jour, on peut moi, écoute.
Au moins, des bêtises, c'est important. Tu veux un garçon délinquant? Non, laisse-moi. Tu veux un garçon qui n'étudie pas? Mais oui, bah façon si ma bolingo. Mais je prépare notre avenir. Je prépare notre avenir. Ok, merci. Mais sur le monde, il casse 200 francs par jour. Oui. C'est vrai? Oui. Tu veux que j'abandonne? Oui. Parce que si nous avons classe. Je dis en faire 4 ans pour arriver à la licence. Et tu veux que je laisse ça pour aller comme Mike? Ok, merci. Merci qui nous paie ça. Merci. Mais est-ce que tu peux comprendre que l'avenir d'un homme, c'est les études? Laisse-moi tranquille, va façonner ça tout dans ma peau. L'heure est grave. Bokoto, na chanté toi Ikwatini, vous s'abonner massivement. Koto na chanté toi Ikwatini. Koto na chanté toi Ikwatini. Koto s'abonner na yo ya. Koto na chanté toi Ikwatini. Koto ko sepela. Koto na chanté toi Ikwatini. Koto ko muna bakage ezaliawa bateatre kuwe ezaliawa bafilme asombre ezaliawa tate mame aye iye tate mame aye iyo kota na chane youtube iye na jode toi ikwa yoko sepela kota na jode toi ikwa tv kota toke kota na jode toi ikwa tv kota s'abonner massivement cliquez nangoga kota na jode toi ikwa tv kota na jode toi ikwa tv ko sepela kota na jode toi ikwa tv kota l'air est grave. Le bonheur ne se trouve pas que chez les voisins. Kota. Ada ilugae, azaliawa. Pense na biso, azaliawa. Bokota. Kota. Banakine, banakongo mobimba, badiaspora bokoto. Kota na jode toi igwa TV. Okota Kota na jode toi igwa TV. Bokota Bobe wa igwa azaliawa. Bokoto ezaliawa. Odingi ko seke ezaliawa. Odingi ko seke ezaliawa. Tate mame aye. Mame kota Kota na jode toi igwa kota. S'abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Jode toi Igwa TV.